Yeah, I just wondered, I'm coming to the I'm in the train now. But yeah, are you in the center or? Kile makambo bomoni image na auto la tsalino na alakisi nyama moko azobongwa na komi moto mondo yo akamba alomba moko nzega nyama ebalobi susi komi so moto mokile makambo on aura tout vu dans ce monde. Bonjour, bonjour. Touti église. Tozongi siko na ndako. Nasa mwa biloko mukie pona bana pona ya to partager le lobanzambe. Le lobanzambe yango ndeza bomoi, yango ndeza tokolo bango tolo bango ke eza source de vie. Le lobanzambe eza source de vie. Il faut à tout moment ko sa alimentaka nango donc kozalaka vraiment koyoka yokango mingi parce que tango zoyoka yokango mingi epesaka makasi ya ko avancer malamu na nzambe makasi ya kokende toujours liboso quel que soit bavant quel que soit mipepe o ekoya ko beta de gauche à droite pona koloka vraiment kolembisa mais soki vraiment ozovanda ka na liloba na nzambe o eza liziba ya bomoi o mona ke banoza toujours na force hein oza toujours na force ya ko avancer na nzambe. Amen. Yesu nde lisekwa aza capable ya kosekwisa makambo nyonso ya vi na yo oyo ekufa makambo nyonso ya vi na yo oyo eliala nzambe acapable ya kosekwisa yango soki ngai nakopema lokumezongela nkolo kitiki esika na mwana kote na nzambe soki ngai nazopema lokumezongela nkolo sekwisi nyonso ya ngai soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo siki esika na mwana pasi na nzambe soki ngai nazopema soki ngai Yesu aza malamu na bomoi na yo kobosa na nzambe te ozopema eza bobele na ngolu na nzambe ozosala makambo nyonso ozosala eza kaka na grâce ya nzambe na makasi ya nzambe nde ozotambola na makasi ya nzambe nde ozoloba na makasi ya nzambe nde lelo baokonte parmi le vivant. Nzambe aza malamu. Basita lipo. Hey. Esta es un poco alta. Yksi apulainen heitä. Joo. Ottakai. Yesu aza malamu ndeko. Yesu aza malamu.
Yesu aza malamu, aza nyonso oyo biso ya motuya toza nango na se na mokili oyo. Na se na moi oyo ya motuya toza nango eza Nzambe. Soki ngai ndeko yemba na ngai elongo kumisa Nzambe. Kumisa Nzambe parce que souffle de vie na yo Nzambe nde moto azali ko renouveler yango, aza ko renouveler yango. Du jour au jour, azo renouveler souffle de vie na yo. Azo renouveler souffle de vie na yo. Gloire à Jésus. Yesu aza malamu, Yesu aza malamu, Yesu aza malamu. Yesu aza bien, Yesu aza bien. Décembre yango yo. Comme na décembre par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Yenda batela kibiso. Na mipepe nyonso o elekanaki na makambo ndenge na ndenge eyaki o eyaki ta mususu poto zala te o eyaki poto zala malamu te, mais par la grâce de Dieu Nzambe wana abatelinga abateli yo abateli biso lelo toza compté parmi les vivants a protéger biso toza o tozali yango lokumu nyonso ezonga bobelekaki epai na Nzambe lokumu ezonga epai na Nzambe. Nazana aide na ngai ya mwana nga mwasi azo ebe ngai awasa nanga musali longo mwana nga 8 ans aza ko ebe ngai ye mpa olamba kuna donc azo balolaka ko olamba kana bana tango zo lamba na bana mbala mwana pa zo yekola azo yeba pe mbala moko olamuti ya Zongela nkolo Isatiki esika na mona pate na Nzambe soki ngai nazopema lokumwe zongela nkolo Upetiki esika Yesu azala bomoi ayebi kopesa mitindo na kufa libere vie kota eliwa pe ezotosa ezotika esika na mwana na mpate ezotika esika na Yesu Masiya. Yesu azala bomoi. Il est vivant. Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. Ba weekend malamu abalandi nyonso tia kombola bopeto Nzamba pambola bino apambola bandaku na bino apambola mabota na bino apambola bavi na bino baactivité na bino baministère na bino makambo nyonso bozosala bachaîne na bino ya YouTube ezala béni mopepe na sika essouffle vraiment na kati na bachaîne na bino mopepe na réveil baoyo bazalaka na mpona koexhorte en tout cas bolata lisusu makasi na Nzambe bolata force na Nzambe epakolami na Nzambe mafuta na Nzambe epesamela bino botelema bo annoncer l'évangile botelema bo annoncer l'évangile botelema bo annoncer l'évangile pour que ba âme bazala sauver, ba âme bazala sauver. Le temps sont mauvais, les temps sont mauvais, les temps sont mauvais. Ma bezoko la ezako s'augmenter. Alors bino bana ensemble bisika bozali bino ba oya ensemble botelema bolembate bolata makasi botelema bo annoncer évangile ensemble boteya liloba ensemble parce que ensemble est capable au travers ba parole bino bosote ya toucher ba vie abatu asimba mitema batu pe batu babongola mitema bato bakobongola mitema ndenge nini soki batei bosi bokangi minoko bato bako changer ba vie ndenge nini soki bino batei bokangi minoko bokanga minoko na bino te bo se terre botelema bo annoncer l'évangile botelema boteya liloba na Nzambe bopanza sango malamu
Bopanza sango malamu bato babongola mitema. Ba vie échangée. Ba vie échangée, ba vie échangée, ba vie échangée. Zamba zana poso ki otsa bato na lifelo te. Lifelo salango pona satana ba ange na ye. Même zamba zana besoin ke batu oyo. Lelo to mona bango na kati na mabe. Zamba zana besoin ke batu wana ba changer ba vie. Zamba zana posa ke batu wana ba bongola mitema. Zamba na posa ke batu wana ba longwa na mabe. Balongwa na mabe baya na malamu. Balongwa na mabe baya na malamu. Yango ndeko na ngai yo ka muto otele mosala musala wana. Yo oza na talent ensemble, yo oza na talent ensemble, yo oza na talent ensemble, telema sala musala ensemble. Telema la musa batu. Beta kelelo, beta trompette, sonnez. Pour ba ambaza la sauver. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.